Poursuivant son bâton des pèlerins, la présidente Elilion Asbel a effectué une visite ce jeudi 10 septembre 2021 aux veuves du quartier Kanluka dans la commune d'Ngalima. Maman Liliane Bemba a répondu positivement à l'appel du collectif de veuves de ces quartiers réunis au sein de l'église Miserf du quartier D. Solola na ba maman veuve. Amen. Et tout ça là qui programme de lo maman aye. Aye ko sala ni. Maman aye ko solola na ba veuve. Ba veuve o bazali délaissé. Ba veuve o bazali abandonné. Ba veuve oyo balande na kabangote. Maman nzamba taye charge kakawate. Okena masina changu. Donc côté kuna nyonso atoke côté ya Mwamba Kasangul le azana étendue nyonso ya République démocratique du Congo. Comprenez? Alléluia. Donc yango balobité il faut que azalaka asungaka pe déjà batuna kaluka peut-être yemo ba yakate. Mais lobi cette fois-ci ngamoko na kende kokuta na bako. Et ce qu'on met ensemble maboko makete. Liliane Bemba, Tozo Beta Milolo, musique. Merci Mingi. Merci Nandé Boyaninga Lelo. Merci pour la mobilisation. Na moni penza bawa Kanluka batelemi. Amen. Merci Pemi na pasteur Brown. Sikoyo ngana yako la kisabino moninga na ngai. Webi moninga na nga? Webi moninga madame. Na yako la kisabino Yesu. Oya tika kabichote. Les portes na air nyonso afungula na ye. Alléluia. Lelo so iba benyanyo na libala ya obengana yote. Alléluia. Lelo so ko koti hôpital ako bengana yote. Ako ya kusunga. Yana benga kaye moninga malamu. Amen. Yes wana. Est-ce que vous aimez malamu? Vous avez témoignage alors, ceux qui connaissent bien madame. Alléluia. Parce que nous avons la télémie, on a un témoignage belé. Ceux qui ont vu tout banda, on a aussi dit ça. Alléluia. Et on a vu là que sur la bino, na moninga na madame. Amen. Oya tika kabisote. Ikumo ya zawana. Alléluia. Si vous avez moninga na madame, alobi na isa bino, alinga kabino mi. Que ngana zawana na kotika ka bangote ata mukolo moko te bacha kaka elike na bango epana ngai. Alléluia. Sikoyo ndenge tozali awa ngana yebisi yeme papa ngana bengaka ye papa nanga aza yaya nanga aza nyonso. Alléluia.
Alors, si koyo na epse mes papa, est-ce que nazo kende kuna? Est-ce que vous accompagnez nga abina ozana yo? Tant que nous sommes nazana yo. Amen. Yango alobina ya kosolola na bino ba maman veuve. Oyo abengami maman veuve. Oyo veuve ya solo. Oyo babala kyo na libala. Papa akei atiki yo na mokumba wana nini bana. Otikali yo moko oza koboko na bana wana. Est-ce que ezali bino awa? Soki oyebi kozali veuve te komilukila makambo yokoko te. Alléluia. So oyebi ke papa akufaki osi ozwi mpe moninga na yo susu eza mpe mabe te. Bible mpe apekisi yango te. Soki otikali veuve et qu'on refaire vie na yo, oza na droit, on dit qu'on va na yo moko te. Bamsusu ba okoka na bango te. Mais soki yo okoki, ovandi bambula na mbula, yo moko, oza kobatela bana, veuve wana tenga na bina sola na ye lelo. Azali awa. Mais aussi refaire vie na yo. To condamner yo te. Biso tout ça bana pour te condamner yo. Oza na tête pour refaire vie na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oza na ye awa pona ko honorer ndenge Bible za ko lobana biso ko honorer par véritable veuve. Amen. Alléluia. Amen. Tozo kana malamu. Amen. On appelle ça bien. Amen. Et zo kana. Nathan a besoin, pasteur, pas pasteur, on va lire bien. Oui, bien, lire. Soit, toqué dans 1 Timothée 5. Bon, car eux, on t'a collé dans 1 Timothée 5, verset 3. Verset 3. 3. Bible. Sunga malamu, basi oyo, bakufisa mibali. Oyo bazali penza kokelela. 4. Soki mwasi akufisa mobali azali na bana to bakoko. Bana to bakoko yango basengeli liboso na nyonso koyekola kotalisa botosi na bango kati na makambo ya Nzambe na nzela ya kosunga libota na bango mpe kozongisa bolamu epai ya baboti pe bakoko na bango. Pamba te kosala bongo esepelisaka Nzambe. 5. Mwasi akufisa mobali oyo atikala penza ye moko pe azali kokelela atiaka elikia na ye kati na Nzambe pe asambelaka butu pe moi pona kosenga lisungi epai ya Nzambe. 6. Kasi mwasi akufisa mobali oyo amipesaka na bisengo azali ya kokufa atako azali na bomoi. 7. Pesa bango malako yango po ete batambola na bomoi ezanga pamela. Amen. Soki oza na commerce na yo, osali commerce na yo, oza na bana, il faut kobokola bana, bakoko bazali. Bible eza contre makambo nyonso wana te. Mais soki otikali yo moko okenda na kati ya bisengo ya mokili wana eza masikola na bote. Alléluia. Oyokani ok. Nalingali naela bino liloba oyo nzambe apesinga mpona bino na ndongo lelo.
Boebinga na kufela pe papa, na kufela pe maman. Maman n'a pas qui n'a 18 ans. Papa n'a pas qui n'a 6 ans. Organisé depuis âge il y a 6 ans. 18 ans, maman n'a pas qui maman n'a pas dit mobile de société. Papa tika qui est na bana 10. Maman tika qui na bana zomi. Azo la kiso. Na kasi na amen. Natikala komona papa kokoda na ndako wana te. Natikala pe komona mobali mosusu ya pembeni kokoda na ndako wana te. Parce que soki yo mama ofungoli nzela bana baza botala. Ba baza botala. Ba koloba nini? Ba koloba mwasi baza mwasi mabe. Alléluia. Donc, nazo ko encourager bino. Na ndenge botikali bino moko. Botia elikia na nzambe. Alléluia. C'est vrai que situation en cannabis est pas si. Mais ceux qui ont un commerce nayo, ote kakamwa ndunda, ote kakamwa makala, maman, na muki oza kozwa wana. La kisaka nzambe. La lobana e o mwa muke na zui ya ngolo. Tia maboko ekene liboso commerce ça lini et Alléluia. Toyokani tiwana. Est-ce que ça est semo? On a fait Subino. Ah ouais, est-ce que Subino? Subi, hein? Alléluia. Pour le matin que nous avons bâti Ngai, nous avons passé. Ngai nous avons. Oui, je vous ai dit, mais il m'a dit, on va prier là aussi. Abobo ya yo pété. Abo ya mayo. Alléluia. Et donc il peut méditer aussi à la paix fidèle. Amen. Oui, puis que la fidélité paye. Amen. Sur votre tigali focalisé. Aux autres allez la kaka nzambe. Oh, maman. Na éviter ce qui nzambe wana azalo kuta. Oh, Bible le dit que Azar fidèle dans toutes choses. Alléluia. Voilà. Moi, je suis allé dans le website de l'Oyangwana. Naye Ngamogote, naye na partenaire na biso. Boyebiye. Attendez, ma on peut ça bien côté hein. Maman Kaluka. Alléluia. Alléluia. Maman, merci mingi. Comment on a chose maman, il y a le bimba. Maman, ami qui tisse, ami qui tissaka, ami qui sait, ami qui tissaka. Maman, to benge wapi akomaka. Atala ke sikate, atala ka milete, de l'autre monde maman da katia kaluka. Et ça c'est noté hein. Natina na ngai zalaki maman baki na ya kutala pe bino. Abio papa so so sur bateau, et ya ka pe kutala ba mama bébé ndenge na salaka pour ben mususu ko mama yele wana okotaba mpe ko mususu ya ki invitation ya mama pour la accompagner na talabino na pesi mama merci penza ba ko mama merci. Réagissant à l'exhortation de Liliane Bimba, les veuves du camp Luka ont sollicité à celles qu'elles appellent désormais bergères de veuves de venir régulièrement porter la parole de Dieu, source de salut et de bénédiction à leur collectif. Nga finalement vraiment tout inga parole au téibiso parce que bela ba maman veuve na kaluka ba kungi nzela. Maintenant
liloba oyo mama mokolo ya lelo mama moko na moko oyo akungaki nzela azonga parce yo mobali na biso ya libala oyo azosalela biso eza mokuya. Merci mama na liloba oyo, merci na oyo nzoto leisi biso ezala mbala suka te ozonga aka mpona ntina koya kosoutenir surtout mpenza na molimo afin ke baveve akaluka babika. Merci mama. Siko mama kutika biso te yaka tokosenga lelo pesi biso oyo tokolia esili me na ndeko pesi na liboko na nzambe ekusila te kuna me na nzoto yaka kosalisa biso pesa biso po tobanda kuteka tobanda mimbungu tobanda kotiaka makabu. Haleluya. Amen ba mama. Vraiment la pambole nzambe. Nzamba za malamu. Témoignage na ngezali. Ta unakutana mama Liliane na zalaka veuve te. Mais si maman bambula n'ego comme veuve. Je m'en souviens ce qui maman a bokoye ba lisusu. Tozalaka na ye epa ya mama Germaine Sakombo. Na retraite moko ya 21 jours. Vraiment, ce qui est là, comment gêner, na comment na vie de prière, na ça on a salé grâce à maman Nanga Liliane. Yes. Ok. Na tout ça. Vraiment na zaki na mokumba na botaki nzamba ke ko visiter. Maman a pambola kinga na 4 pièces hollandaises na canal ya maman Chantal Petit. Te abanda ngo lelo te ndenge papa lobi. Abandon au gala. Lelo, na sepeli ko yabaye, que ça se retrouve. Merci maman. Merci. Zambalola à Joalokomo. Ajunga veuve na se. Maman tika la veuve. Na beta porte ya motute na beta porte ya bakonzi te na lobaki na kobeta ka porte ya nzambe nazalaki na nzembo moko chaque matin naza koyemba Emmanuel mobali ya baveve mobali ya baveve chaque matin à 4h du matin, nous avons côté na fukami na lobi kolo na tongo ya lelo ba marié bati maboko boyele pa ya mibali na tongo ya lelo bana bakota maboko boyele pa ya papa na bango na tongo ya lelo ngala kimeli wapi na maboko na ngali boso na yo bana na nga bataleli nkolo sala bamona ke bafeve pe yo koki kotombola bango. Alléluia. Atombolinga atombola banana. S'en est suivi la distribution de dons composés de vivres, sacs de rue et d'autres articles.
balobaka merci nzamba pambola bino ntango zwi olobi merci nzamba pambola bino nzamba azongisa ya mingi olobi merci nzamba ponda bitumba na bino ekoma bitumba ya nzambe Papa na lola to pesi yo merci na oyo saleli biso na tongo na lelo olingaki koyebisa bango ete yo za papa na bango oza mobali na bango oza mosungi na bango tomoni yango à travers mwana na yo oyo poni mpona komema liloba oyo eutaki kotangama na kati na yo esika bongo na sepeli mpe ekolo ete baoyo bayoki yango baza kokende kosalela yango soki abungaki na nzela liloba oyo azongela yo natiki nyonso manso na kombo na yo Yesu na bondeli bongo amen. La fin de la cérémonie était marquée par une ambiance de louange et d'adoration à Dieu.